mokile kelama esalima mibuhe bele olelo yebanite mbote mingi bandeko balandi ya vuva mu television esengo pesa etondisa misusu biso mingi na kati ya ntima komona bino lisusu ebele liboso ya ba etando ike na bino mpona kolanda etando ya bonsomi ya baindo vuva mu television na bamanaka nango ya kitoko boye lokola awa biso na bino tokutani na kati ya émission mokolo mwa lelo bepai wapi tolobelaka calendrier negro africain oyo ezali moko ya bamanaka na kati ya bamanaka ya bokoko ya baindo nde ekosengela biso toyeba ete omokolo mwa lelo na kati ya calendrier africain tozali bongo konto mwa zomi na sambo na sanza ya minei na bopemi ya mitano pe na mobu mokama na tuku misato na mibale kaka na eleko ya volonté te nde tobalisaka yango na manaka ya bapaya po ete bososoli ekoka bongo kozala lelo na kati ya calendrier gréco-romain tozali bongo samedi le 2 janvier 2021 matondo mingi balandi ya vuva mu television biso nyonso toyebi ete na kati ya émission mokolo mwa lelo tosukaka kaka te kotalisa bino date du jour to pe mokolo totalisaka bino pe lisusu ba événement oyo eleka mokolo yango nde ekosengela biso toyeba ete lelo le 2 janvier na 1995 ezalaki bongo kufa ya ancien président somalien na kombo ya général Siad Barre oyo adirijaki mboka Somalie kobanda 1969 kino na 1991 ye akufaki lelo nde bandeko ya Somalie bazali kokanisa ancien président na bango oyo atika bango uta mokolo ya le 2 janvier 1995 wana ezalaki événement du jour oyo tolengelaki mpona bino omokolo mwa lelo tika ete totombela na bayi banso babotama mokolo ya lelo le 2 janvier botama elamu tika ete tata akeli koona sepe funki mbangu akoka bongo kobakisela bino ya mingi likolo ya mikolo na bino awa na mokili ya mosuni tozonga nanu kuna na ngambo ya régie totala elimu nini tobombelaki bino omokolo mwa lelo nde biso na bino tokokutana na nsima na yango oyo bakodomine mokili mobimba na soi-disant nouvelle oyo ezoya donc mesi ya kolamuka le 24 décembre kolamuka le 25 décembre bolimbisi bayindo basalaka yango na kozanga koyeba kasi bango moko bakolo na yango bayebi ete mokolo ya le 24 décembre kolamuka le 25 décembre eza mokolo biso topona mpona kosala kobelela milimo ya mabe oyo bakoakompanie bango mpona bakende kodomine na yango mokili na biteni nyonso bakomema sango ya Yesu yango wana le 25 décembre mpona biso bayindo eza mokolo tokoki opesela bayango lokumu te po ete tozolanda likambo toyebi te ebandeli wapi ezokendela wapi yango tokomona na période oyo tozali ya décembre eza période soi-disant kobotama ya mwana nzambe na logique soki eza kobotama ya mwana nzambe eza eleko oyo fo ezala ya mapamboli ya abondance ya bozwi ya makambo ya malamu ebandeli tisuka kasi nini tomona décembre motu nyonso motema na ezalaka malamu te mpiaka kokelela eyaka makasi moyibi eyaka makasi makambo ya mabe eyaka makasi kufa eyaka makasi moko te abosani ete na période oyo tozali ya fin ya décembre nanu na bango bandimelaka mai wana soki aleki le 25 décembre azongisi matondo na nzambe kasi aza nanu kobanga eske nakokoma le 1er janvier matondo mingi balandi ya vom télévision wana ezali kaka moko ya ba émission oyo elekaki awa na kati ya vom télévision bipai wapi bangunza pe lisusu bakambi ya religion africaine bazali kolamusa baindo kotalisaka baindo ntango nyonso na mateya mpona kointerpele conscience na biso ekoka bongo na koyeba na kozonga na kati ya kiboindo mpe tozala lisusu barévolutionnaire totika komikotisa na makambo oyo ezali ya bapaya to mpe manaka ya bapaya oyo ezali bokoko na biso te totonzi mpenza bino botonzi mingi komonaka bino ebele liboso ya baetando ike na bino mpona kolanda etando na bino ya bonsomi ya baindo na kati ya bamanaka nango ya kitoko boye lokola émission mokolo mwa lelo
biso na bino tokutani na mikolo mizali koya kasi tokokabwana bongo te sans que totonda mpenza botondi mingi na équipe technique mobimba ya Vom Télévision baoyo basali ete tokoka bongo kokomela bino na kati ya bandako lolenge tokomeli bino kime ya tata mokeli kime ya mfumu kimbangu ekoka bongo kozala na bino na kati ya bandako biso na bino tokutani na mikolo mizali koya konto elamu na mabota mabino nyonso. Ibele ba yebite utamokile kelama esalima mibu hebele